la patronne, maman Belleville, maman Koma. Poutine de l'écriture. Zamba Pambolo. Touti na film na biso la boniche. Oui. La boniche est Betty. Donc ne se comprend pas maman Belleville. Ma yelo oye azalango. L'inspiration wana. Non maman. Bon s'abonner, bon t'as la film, il y a passé Didier. Bon t'as là, bon mona, bon partager. Famille bota. En tout cas, focus. Total la film, to partager et cause la bien mingi. Ba chapeau musu bola tanga di pina la tangote. Oleki na réseau sociaux vando la tibla mama pena. Mutaba chapeau na nanu. On depo bandeka mutaba chapeau. Muta za par na e. Mutaba chapeau ba chapeau. Azo za par na e. O banga to ndenge ni. Na banga mute e. Nga muta bangi sanga ezaka nzambe. Polo moko te na mama Belleville. Atanga modi pina na vandibo. O kokani ta na ngati. Tant que les réseaux sociaux là, Yagola. Au finga, maman Belleville, oh azala bandeko na ye, azala leki na ye, azala famille na ye. Ozo leka, yaya miso bate kosaka. Yagola miso bate kosaka. Mutu azo tinda yo, ao chaoni la libulu. To moni lelo, nda kwa si les autres sabino pour ani bata famille buta. Bon nda connaissez. Oui, soit bien que vous soyez. Pour tout le monde, vous avez besoin de la promotion. Bella, vous faites la promotion. Soit bien pour nani. Le gars a quoi d'épiner au monde dans la vie. Ce qui nous embête. Gola a ton sali émission 1000. Belleville est bioté. Père au tir au ébaoté. Aïe bioté. Belleville t'aime ta bébé ça mutuna. Yagola. Belleville a baby sa mutuna ote. Tango zanga na figi di silo zaki kuluna. Oh. Ok. Tango ma buka ma choix. Okoza na Yagola okoza na souci à 1000 ote. Tu connais Bilamba Mataba? Non. Bilamba ya bizoba. Voilà. Bibaputa ba sangisi Yagola okele ke ngona émission. O senti que musalo zo sala o sala fui de chambre. Au pangusi ba chambre au tanimbetu pour la mona ngosala musala au leki na ba télévision au leki na réseaux sociaux pour finir ni Belleville kisi wana yo so kele ko simba bon partager kisi oyo ya kisi wapi bon yo talango te yo so bwaka ba so ozwi mai o tshela munoko ozo bwaka Polo Bali. Et Bank Sibino, hein? Bank Sana. Et Bank Sibino, qui c'est Simba? Yo. Et Leng Sibino. Guy. Bank Sana. T'es toujours tel c'est que Zambene mouta touché que allez dans les réseaux sociaux tout le monde a mis ça la mabel. Ok. La plupart bateaux bazoloba. Bango de bazara pemé na mabel vie. Ok. On comprend. Bazara pemé na mabel vie, ba trahir maman belle vie. Biso to koye koya. Et c'est ça comprendre. Biso to yé. Maman belle vie yé mo katala biki te banoyo balinga nga. Même la belle vie saki. Oh Jackie Chan. Oui. Ok. Zuma, on me met la belle vie saki, la patronne. On me met la saki. Mais lelo yo o comme ko telemela. O comme ko tina batna yo mo ko finga belle vie. Aza papa a bien la famille bota. Papa na ba so mela o talina ba mino o ba chaye mino o ya nga dipine mina ngo. Ya nga. Yo just ko mino na tseka. Ozo finga batu, ozo loba mako. Yo la la kana no wapi ya gola. Vini ni oyo zanango. Yebi sanga oyo ko telemo. Ba sie de sayo. Mokoko ko pesa maman Belleville conseil te. Ndeti banani wala bon sie de sayo. Bango nyoso wana. O yebe sa sie de sayo. Parti na yo zwa yo. Bato wana banani. Est-ce que bino omoni bato mo bazo tinda ba finga Belleville bato wana banani. Zuma. Ya gola. Nazo sabile mi balé. Et puis nazo bana ba yaya. Bazo finga Belleville hein. Nani. Azolo ba pe ba n'importe quoi sur. Zuma. Zuma oza la problème na na vie nanu. Oh. Zuma zo nuna. Mais zo tika la émission.
ya kofinga ka Belleville. Zuma so nuniti. Tala Zuma bien. Oso kende. Mais encore Lukato comme responsable au sa makamuna. Pour voir to sili solo poso. O tala ozo kende, ozo ke na ultima ya kamba. Mais pourquoi qu'on finisse tout solo là? Tout solo là, yo sokola. Pourquoi on finisse à l'église à battre? Mon Dieu. En tout cas, bah tout va sembler là qu'on a péval, bah ni, bah bien on y. Kimbangiste. Bon t'as là moi ça boy mini nous sommes monoko exacté. Oh ça la mini t'es la monoko. Yango mon la fini bah tu vas défaut na fini les yakola. Donc ce moment ni muto ça na ba défaut na défaut. Faut moi la casa que poli. Li bandine na wana soto tu ba film porno to romona muto azuma. Ba bé hein. Zuma 2025 Zwata et moi na yo na mosi na yo na mama na bino mama boti yo zo swena yi alors batika vie à Belleville batika vie zwanga na cameraman zwanga na tse tilikolo na kambinga talaka kombo et tout est kota dipine sikoyo bozwanga bien bozwanga bien alors bokeba maman Belleville a sa camarade na binote la patronne a sa camarade na binote yo ote mo finga Belleville o ba biloba loba te muso na condition moko ya babe santé koute muso na moi ba njote beba ba njote se moi boza kitoko te o tema boyo kutu o doki hein o pesa ozo pesa te o luka ke responsable na yo o vanda na émission o finga ka Belleville na age na yo Zuma ozali bandilo ko mutu azo sala film malembe dipine to baki mama ofinga te tozo sala analyse tozo solo la malembe to kende molo dipine Zuma zo sala libani donc oyiba to basala film porno ndemo na Zuma mutu to afinga Belleville boza eloko te moi si mobali oh no so afinga Belleville boza bino eloko te ota mutu mususu oui. Bon, ozo finga ozina moi mobile ozo finga Belleville chapeau malonga oza nango te polo malonga oza nango te kecha malonga oza nango te te kotanga nga kombo wana te nga na vana na mama nga dipine tout est côté na vana kombo wana Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Fidèle internaute, fidèle téléspectateur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air au Bozolanda. Vidéo na sur mon collègue Léo, na Katia chaîne na Buno Bolina Kaming, Jemima Ibele télévision. Avec moi, votre humble servante Diva Z de Black Line de la presse. On s'appelle la Kaming Tango. Bobenga Kanga, Bongo et Salaka, Madame Mingi Penza. Merci pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Pour nous couper sa chance, pour nous liker, pour partager, pour commenter.
émission na biso soki o sepeli émission o bandiki no suka ko zapete ko bosanté ko tika commentaire. Donc je ne suis pas seule aujourd'hui. Naza elongo na invité spécial na biso en tout cas to ko so makamwa ebele nebi ke boyebi en tout cas pe bo sepela na ye un deep ne en tout cas et ko sa malamu mingi vraiment bo sepela na mingi biso pe to sepeli ko yamba ye na kati ya chaîne na biso ya mokolo ya lelo to ko so makamwa ebele to ko partager to ko analyser en tout cas et ko zala ya malamu mingi Montréal ceux qui osa même à vina ngai ko fongoma pour que ozo deep ne to bande émission na biso. Voilà deep ne bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien, moi ça bon. Ba meilleur vœu un bal bosto depuis année 2025 bandi ba bonne. Tout le monde sur les lots. Tout le monde sur les lots. En tout cas. Famille Bota bino ngolo. Maman Julie. Moi ça mon compte. Maman colonel. Maman colonel. Donc yenem tola tisabiso. Donc habillement yango. Donc maison yango. Oza posa bilamba ya bien. Eza awa. Donc koza pete bon s'abonner na Jemima Ibele. Eza bongo de. Eza bon. S'abonner, ba liker, ba commenter. Ba vie na bino nyonso botika ngoto to kolanda nyonso. Voilà. Tagara dipine et tout est kota. Jemima Ibele. Jemima Ibele. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je profite pour saluer Igor Villou, les pétroliers, les boss. En tout cas, bah Salim Nawe ici Kozali, Dipine tout est quota. Santé ça déjà malade, Makamezo Tambolandé nini, Moussala izo kenini. Apesina bonjour, la patronne, maman Belleville, maman Koma. Poutine de l'écriture. Zamba Pambolo. Touti na film na biso la boniche. La boniche oui. La boniche Betty. Donc, ne se comprend pas, maman Belleville. Ma yelo oye azalango. L'inspiration, wana. Non, maman. T'as les choses au film, comment? Pasteur Didier. Pasteur Didier. T'as la film, ils ont kende. Oh, maman Belleville. Oh. Yango banguni ya bazoka motema kudu. Pour maman Belleville, à l'équipe sagesse, à l'équipe Mayele. Bon s'abonner à Pasteur Didier. Bon s'abonner, bon t'as la film, il y a Pasteur Didier. Bon t'as la, bon mona, bon partager. Famille bota. En tout cas, focus. Tout t'as la film, tout partager. Et qu'on a bien mingi. Tola nanu baloba kite basala kite tolombela nanu filme na biso to tombola nanu filme na biso to tombola promotion to tombola star na biso la patronne maman Belleville to tombola ye alors que na distraction famille bota mobimba ya mokili mobimba to tombola star na biso. Voilà. Merci beaucoup. Nous famille Bota batombo la star. Et tinga na poser une question oyo batu balobara mingi bino ba famille Bota bozaka proche ya Belleville car pour na intérêt pour na Belleville kabela rabino Belleville sala babo et d'arrêter mon bébé donc bosser la promotion na Belleville zaka basé na mafinga au lieu bozala concentrer na ba écriture na ba film Belleville sala. Merci. Au moins bateau balo babongo biso tozalaka na biso te bango bazaka pembe na maman Belleville la plupart bateau bazoloba bango ne bazaka pembe na maman Belleville. OK on comprend bazaka pembe na maman Belleville ba trahir maman Belleville biso to koya et c'est ça comprendre biso to ye maman Belleville ye mo katala biki te banoyo balinganga nga. OK bana o balinganga nga pour bana o bazolobela nga bana oyo soko na pekisi bango likamba sa nini bayo kaka la plupart o bazaki pembe na maman Belleville zinga na mikolo na iti basie de sayo bokoki kopesa maman Belleville conseil te ndeti banani wala basie de sayo bango nyonso wana oyo yebesa sie de sayo parti na yo zwa yo au fond na ma Belleville au pesa conseil moko te bango banani bango natanga so comme na bango te pour comme na bango comme noisi et comme salité et comme mai natanga ba comme na bango te mais au miyebi
bofanda na mama Belleville esika moko boza bopesa mokolo moko te conseil la patronne Belleville sala loko botokende boyaka kaka na kotongwa kisongi mais lelo yo mama Belleville atali ke batonga na vani na bango baokenda nga wapi bolingi kaka bino moko bona kotuneka wa mikolo wana basede sayo va na réseaux sociaux bomani kofinga mwana bato kobanda lelo bomani kofinga bana tongo ti butu ti poko ese ye mtatindaki yo rate vie ese ye atindaki yo ntango yo osalaki succès na yo pourquoi profitaki teke osala chaîne na yo bo tozosolola na bino mokolo nyonso afinga Belleville la patronne boyebisa ngai bosalaki bachaîne na bino te mpona nini soko ntango mwana moke aye azwi idéologie na ye afongoli de chaîne na ye soko bino esali bino motema mpasi pourquoi soko bino mikolo oyo basedesa yo bokomi koparvenir kotina bana moko ya lelo baye lelo botema bakomisa bokende na réseaux sociaux bofinga la patronne mama Belleville yaya makala moto ezaka likolo mitu na bino ye akotikala kaka Belleville akotikala kaka la patronne akotikala kaka ndenge wana mpe nzambe azomatise likolo bokochange kombo na eti alors mutu aza na mbongo akamarade na bino te ok alors soko vani na kicho omuke non na démarrer mutu mo baza mbongo fo kaka soni otana yo mo banana musapi na cameraman zonga na banana musapi ozuna no yo moko non même pas na kanda nga koza kanda na batu baza problème mitute nazoloba kanda nani batu baza na problème mitute ok nga nazoloba poke aza star na nka to so tombe la star na biso ok ce que to moni que ça votre travail oui oh munga mutakoloba oh mafu aza star pesa mutu chance na la chance na ye tango yo zwaka mutaloba te ok zwanga nanu cameraman zwanga na tse ti likolo na kambinga talaka kombo etout ekota dipine sikoyo bozwanga bien bozwanga bien alors bokeba maman Belleville aza camarade na bino te la patronne aza camarade na bino te yo kotema ofinga Belleville oloba biloba te mosusu oza na condition moko ya mabe sante kute mosusu mona mwa banzoto ebeba banzoto esemwama boza kitoko te otema boye kutu odoki ozopesa te me otema oloba Belleville ayebi yo Belleville ayebi yo te la plupart bato bofinga mama Belleville na réseaux sociaux ayebi bino te bobi eteso na fingi Belleville atala bemiso na bino te komanda lelo ti lobi ana tala bino te mais dipe no mote ke ezaka bango pe baya kofinga parce que bato musu pe ya famille bota baya pe na banjir batake bafingi bon pe ba réplique moni famille bota merci na kati to sisi maman famille bota bafinga bango te mama Belleville alingaka mafinga te ok famille bota total bango ke makambo ozosala eza na sens te est-ce que comprendre total bango kaka ndeti makambo nini bon so topesi lokola exemple totala lokola ozwi nanu yagola yagola yo ese yo oza mwasi nga na oswano nga na molai na mbinga okozwanga bana lokolo ti molai na molai na na ta ya bien yagola okokana ta mokolo moko te na mama Belleville atanga modi pine na vandi bo okokana ta na nga te tango ozoleka na réseaux sociaux la yagola ofinga mama Belleville oyo aza na bandeko na ye aza na baleki na ye aza na famille na ye ozoleka yaya miso ya bato ekosaka yagola miso ya bato ekosaka mutu azotinda yo aotyaoni na libulu ozomitala te kootobela bambasu awa mbala moko ozongi kozonga na yo ozongi na komba Belleville
na ocha de amusapi keba na komba Belleville logo yo ozolala na komba Belleville olamuka na komba Belleville Belleville ayebi yo te ato Mathieu kiti même si ça yo ya gola ato sali émission 1000 Belleville ayebi yo te père otira koyeba yo te ayebi yo te Belleville te mutu abebisa mutu na yo ya gola Belleville abebisa mutu na yo te tango ozanga na figi du sud ozalaki kuluna ok tango babuka o mashwa okoza na ya gola okoza na souci ya 1000 na yo te abando kunda kuluna na Afrique du Sud bon aza mwasi on aza mwasi te mwasi mobimba ozoloba masi nga azoloba boluka misisa mwasi mobimba ozoloba misisa kote nyonso etelemi mwasi ozanga tendresse soko yo mwasi boyo yo ya gola otema na réseaux sociaux ofinga Belleville la patronne oza mayele te kozanga likambo kosala beza nini sikisanga koluka ngo na koma Belleville ya gola luka sikisa na koma Belleville te ko luka sikisa na koma Belleville te Belleville asana basoldat mpe basoda soki ozokende koma Belleville na baréseaux sociaux tosilisa lo poso mpona tokosilisa lo poso otalaka ozokende ozobake nauti ma ya kamba ye pourquoi kofingisa tosolola yo sokola pourquoi ozofingisa baeglise ya bato mon dieu en tout cas bato basambelaka na banini babengango nini kimbangiste botala na mwana mwasi ya boye minu nyonso na monoko eza te oza na minu te na monoko yango moni nafingi bato badefo te nafingi yakola donc so bomoni moto aza na badefo na defo fo monaka azalaka mpoli yagola minu no wana yebisa ta mama na bino amema yo so bilotali na or otia na minoko wana mama nani mama bango sila ti ok basomela yo tali na bamino or batia ye minu oyo yanga dipine mino yango yanga yo josko minu na tseka ozofinga batu ozoloba bamako yo lalaka nano wapi yagola vinini oyo oza nango yebisanga oyo kotelema ofenga eloko bataki mbangise bolinga teke mutu moko aya kosambwisa église na bino bolinga ngo te abe pe na uti kamba yo uti kamba outi na bakisesu kuna bakote na bachokomuka kuna na kati kuna okoki koluka kisi omoni ya 2025 yagola yango omoni 2025 yango nzambe bomanaka ote na ofinga Belleville te misala bosalaka yango bobima mpoasa ezaka nini fo mona sali constat oyo bato mingi bazalaki na famille libota soka balongi bakoma kosakaki na Belleville bakoma ofinga Belleville baza mayele te zana biso mutu tu afinga Belleville boza eloko te mwasi mobali oyo nyonso afinga Belleville boza bino eloko te ota mutu mosusu oui ozofinga ozina mwa mobali ozofinga Belleville chapeau malongo oza nango te polo malonga oza nango te kecha malonga oza nango te te kotangela nga kombo wana te nga navana na mama nga dipine tout ekota naovana kombo wana baza bien te eloko nini yesa asala te eloko ya griffe oh mama yaya okotikala kaka mukala muto pasi okobake nga nasala théâtre naa na succès naa na kombo maona eloo te biso baleki toya toleka bino loko nga deye nasina lekila oleki banani bango tise kitoko te ozofinga mutu aleki yo na mbongo bachapeau mosusu bolata nga dipina olata ngo te oleki na réseau sociaux ovandi olati bilamba mabe nano muta bachapeau nani depo bandiaka muta bachapeau muta oza part na ye muta bachapeau azoza part na ye obanga to ndenge nini nabanga mute nga mutu abangisa nga eza kaka nzambe mutu ya mokili oyo mwasi oyo ayebi katanga makila oyo aza na mabele lokola nga nabanga ye mpe mobali oyo kebi nga mpe naza na mobali mobali oyo akobangisaka nani mais lobela bango clairement bayoka ona loba na bango
na lobi na bango muta na partage na ye ba yebi o yebi kala ta salité a finga belle vie ye na zolo ba baza basi mibali OK muta na parnaye ba bela yebi o la tate so ba bilamba la ta makasa ba lata ba griffe donc baza na mbongo emona na ka belle vie mbongo ne ka ya maloba bilamba malonga ezate kubuka et tout. Comment est-ce que bako traiter eso ko tika masolo wana te na vandeli te pour na sujet que ba finga ki belle vie ponga na lobango ko lobango te na tina na ngote belle vie aleki bango na propre na rolata na nyonso na mbongo la plupart bango no so to ba finga belle vie be va sunga bango atakisa bango bana bango classe akabela bango ozo comprendre mususu problème ba sunga OK ozo comprendre boso mutu ba tema finga belle vie c'est normal ba finga na bango yekuti la patron la ba bo ki pété mo ka le ba à l'aise bo ki pété on a les oreilles le bon chakam bo ki pe bango te bo tika bango bo tika ta ba lobby na lingite ngala finga kama be ngala no ko finga yo na fingi yo na ko selo ata 150 émissions na journée mais tellement ma belle vie alingi biloko wana ti yango moni moi to que benjira makati ezate. Mais pourquoi ba traiter kaye na hypocrite parce que surtout hypocrite si la belle vie na ni pena cause à hypocrite pour maman belle vie akola na vie ya kindumba ta akola na ngote akola la vie ya loyengete ya rovanda au tapage masa akola na ngote par là tu veux dire que si la akola na ngote oh muto na ndenge na yichi belle vie akola biloko na te si la belle vie na to benga hypocrite nani na bomi balé belle vie ça hypocrite moni belle vie maman belle vie nga zana ya finga ta le beloko te soka remarqué yo za mais atinda rabat musuba atinda belle vie ça biloko na te atina nga mona me lobele na esi ya tindinga atina ngate atina biso atina asa j'ai mis ibele osoka j'ai mis ibele alobi ke belle vie tindi jamais osoka saga moi sambinga osoka donc dans la vie vous comprenez que tout ça la prince Congo c'est comme ça vous comprenez donc maman belle vie ngazana azana tangu teke alanda bango ozo comprendre ozuna na kina sije ya gola ozo ba ke uchi na maya kamba ya gola ipi bilamba oyo sali émission ya gola oza salité oza salité ya gola ozo sa ole ka réseaux sociaux na bilamba mataba tu connais bilamba mataba non bilamba ya bizoba voilà bibaputa ba sangisi ya golo kele kele ngona émission o senti que musala zo sala o sala fui de chambre o pangusi ba chambre o tanimbetu po la mona ngo sala musala o leki na ba télévision o leki na réseaux sociaux pour finga ni belle vie kisi wana yo so kele ko simba bo partager kisi o ya simba kisi wapi bo yo talango te yo so bwaka baso ozwi mai ochela munoko ozo bwaka polo balini e bank sibino abank sana e bank sibino bakisa ke simba yo eleng sibino gai bank sana teto teli seke zambe ne muta toucher yeke aleka na réseaux sociaux to mona misala mabe OK oh isa mwanzambe belle vie bonne la nzamba solo yo kati mutu pasa ke c'est que c'est ba place akendaka asaka ba cérémonie na e azuba ba boki belle vie akende liboso te yaya belle vie okende liboso yagola ozane loko toza mbongo te zana susi osunga famille na yo bazana commune na Kinshasa sunga famille na yo sunga bana no na commune na Kinshasa tika vie belle vie uchobela mbaso wana te yote tika komba belle vie joie soe nono ya santé na yo hein joie soe kenena pas docteur yagola kena ozo soin njoto na yo nanu batala minu na yo wana na ba machine ba chautali ozo ko soma ta lina orte ya golo oko ko chai lina orte na minu longwa nyoso devant na pesa ka yo sekaka ya golo yeba useka ya golo yo sekaka te zo minu no seka ba ngazo seka
Mettons, aux basé dans il y a des formes où on monte que ça la malade monter. On peut s'en rendre compte quand on émission na aussi. On peut s'en rendre compte. Continuer non. Na koloba na ye. Ya gola ça na problème bongisa minu. Talanga minanga. Na pesa ki au devoir. Oh, soit disant que yo biko bino boza bon. Mais il ça maman bino. A tio minu tu zipama. Okoloba bien to tchanga mnoko. Pas bon bon baramine. Moi, si je fais l'émission, quand on se vimbi, le roi, moi, mon bail. On a la propriété, on a le problème, il y a propriété. Oh. On a un film à Belleville, Belleville, à l'équipe, ma casse. Attends, moi, si je tourne, moi, ça mouille, je suis un Mouta kosa binote. Attends, on a pembe. Mais moi, c'est qui tourne, ça mouille. Moi, ça, mon bail qui tourne, moi, ça bois noir. Mobala bois noir, mobala kito. Moi ça bois noir, moi c'est kito. Nga pembe. Wana ezala bongo. Yo bien côté. Ezala bongo. Belleville c'est kitoko makasi. Aza kitoko aza nat a force le côté. A force le côté. Et voilà, dit Pinet Belleville a forcé le côté aza moi c'est kitoko. Moi ça mwindu bon noir tout le monde est là. Ndakwa si les autres sont bien pour animer ta famille puta. Bon on a connaît ça. Ils sont bien ngalo ko songa. Pour tout le monde a besoin de bela. Eza yete. La promotion bella bu fande ndakwa si les autres sont bien pour nani. Donc ngai ko di Pinet au monde dans la vie. Ce qui nzamba Belleville ça souci. Azana. Ta ko na makambo wana te. Biso ko za la besoin que les leçons nzamba sugisi là. Gloire au Seigneur. O comprendre. Gloire au Seigneur. Nzamba pambolier parce que azala paix bien. Na peut-être ça comprendre. Azala paix bien. Pour paix asunga paix batu. Voilà. Vous comprenez? Pour Belleville asala comme ça asunga bati c'est comédien na sens tournage après ça va envelopper bien. Comme il y a passé à tournage après ça peut batu envelopper. Il y a malamu et ça surtout. Il y a passé envelopper bien. Na yebi ngoti pona tourna kuna. Na yebi ngam. Na otika po ke kuna te. Pona boso abengi chope bo tourner jamais. Dans rendre des amakasi. Jamais atteindre notre enquête. Nous avons des sentiments na avons des sentiments que dans batumsu bazali au pas Belleville la patronne au vadi naye au solo na au seki naye akabelio à lokeshi tasima au kesu pasila mais naza côté manko. OK. Naza kara pas Belleville. Quel que soit niveau nini. Naza kara naye pas si bisengo. OK. Naza naye. Ba image etika la kaye du Pinet. Ba vidéo etika la. Naza nga moni ngaza. Naza mutu on a lobby ya ngone etika la. OK. Image so etika. Parce que belle pe to mona baloba boye mais baluka baluka la pe belle. Baza mitema be baza le koso. Yeah. Yo so ke oluki libaya na yo. Oye ko senga loko so tellement muto mwana mobali. Ole kana réseaux sociaux tunga Belleville. Oye pa Belleville senga mbongo ya kobala. Obala mwasi. Muto ya biso zela. Mais yo ye na réseaux sociaux obandi ko finga. O miyebi. Wana ni wana. Dipi ne po banga bango ko tanga ba ko lobe bango face to ko tanga ba kombo na bango te na comprendre te hein. Lelo la lelo mpandini. Nazala mama jinte moi c'est maman mokonzi. Na banga. Maman mokonzi azali o banga. O lelo tanga ba kombo na bango te. Amu kamata. O lobe la bango pe na ko o loba na ye. Ko partout na komba Belleville. Anonyme wana tuka na mone tu ozo banga na yo hein. Non, nga tanga ba kombo te mutna mutabi da par na ye. Na tanga ba kombo te. Mutna mutazo kombo na tanga de komba ya gola aza eloko. Atumba. Aza eloko te. Ya kisono ke osimana ozo tanga komba Belleville. Kisono ozo ngela ka bana na yo na famille na yo na yo moko. Bon Zuma. Zuma. Zuma oza la problème na vie nanu. Oh. Zuma zo nuna. Mais zo tika la ba émission. Ya ko finga ka Belleville. Zuma so nuniti. Tala Zuma bien.
ozokende mais oko oluka te okoma responsable osala makambo na yo oluka ke responsable na yo ovanda na émission ofingaka belle-vie na age na yo Zuma oza libandi loko mutu azosala film malembe dipine tobaki mama ofinga te tozosala analyse tozosolola malembe tokende molo dipine Zuma ozosala libandi oyiba te basala film porno ndenge moko na Zuma balembaka te Zuma ngava wasu bapesa ngai yo kwa cadeau na ozwa te mobali mobimba ozomela tirbo soi-disant na place ya molili ozobina ozobelela ozotonga belle-vie na kati ya terrasse Zuma belle-vie asala yo nini Zuma belle-vie asala yo nini ovandi na kapela ozomela masanga na butu ozotonga komba belle-vie belle-vie aza na problème na belle-vie aza na problème na Zuma oh, yo memela Zuma memela belle-vie Saki. Oh, Jackie Chan. Oui. Ok. Zuma, on memela belle-vie Saki, la patronne. On memela Saki. Mais lelo yo okomi ko telemela. Okomi ko tina batna yo moko finga belle-vie. Aza papa a bien la famille bota. Papa na non, beto bambata papa na Zuma roza papa oh c'est ça. Oh. Zuma Zuma roza papa na ya famille bota. Ya wab. So Zuma za papa famille bota ngai. Non bete chaque jour. Oh, tika boy dip ni. Oh. Obeta papa. Aza papa famille bota na ndenge nini. Ya zana na wana libandi na wana soto suba film porno to romona mutu azuma. Mabe hein. Zuma 2025 Zwata et moi na yo na mwasi na yo na mama na bino mama boti yo zo swena ye alors batika vie à belle vie batika vie à la patronne Zuma zo baluka noka na yolo oba kono ba na yolo na ba saki no chaka na mukongo lokola Jackie Chan osani okana nangana kana mutu tenga za lokola bango de ngakana mutu te toto kuta no za makaso beti ngai naza bonali na linga raison na linga mutu abanda pone na ko pasolo na maboko o comprendre et tout est côté tara place mama Gilet azali mama mokonzi yo keba amukamata batela santé na yo batela famille na yo batela mwana alors nazoloba bomi batela boyebi ke makambo osala wana bozo toucher belle-vie trop bozo toucher belle-vie trop mais bato bazotinda bino bofinga belle-vie nazoloba na bino nazobandela bato wana banani est-ce que bino omoni bato mo bazotinda bafinga belle-vie bato wana banani Zuma yagola nazobisa bino mibale et puis nazoloba na bayaya bazofinga belle-vie nani azoloba pe ba n'importe quoi sur parti na beteki mwasi neti abisenga ke mabe te nakamoka ponde beteki mwasi ayeki kuna ti ayeki na kauka ya otune kuna abina olakisa dipine soki akuta dipine nje na obeta pati obetanga te tobala lelo ti bosangani bino nyonso ekiri bobetanga te ekiri na bango na bazuma bobetanga te bokobetanga te so bino bobeti ngai seke internet boka mama na bolobaka wana po tokutanaka po tofingaka bino bosakelo te po nga so moto afingi nga so nakutani nga na banda eza ekena bongo lokola bino baningi otika sija belle-vie te biso mpe totika sija mama ya bino te mama wana ni sila yango ndako na ezoswa bino naopekisa mama ndako koyaya
oh so yo sepe na kuna ndako ke na kuna meto sa émission to analyser to lobela makambo poto voni ka zala ndako zala tali so mona attends o moni ndako wana parce que zela la patronne yeba na pe na ba la bimisi ndako na ye ndangana loba na bombi te to so la bimisa ko depuis te lo wana bimisa ko te na mona ka batu ba ko ya kao ko isaka kao to kemba moko kao ko isaka kao to kemba moko bola la kao bobi Oizani. Non, le batté. Non, le batté. Ok. Naku, dans un lieu. Zala, naku, on est ici là. Ah bon? Naku, on est ici là. Naku, ba petit. Est-ce que je bilamba na? Bon, quand tu es dans la chambre là, ah, maman, ba tika ba photo, ça y était. Ba pesi ka pesa ko van, ba pesi kaka. Yena salela ngo matalana. Eza yete ba kolo le mapangu kutu ba siliki ko le pangu wana silika bi koma ye akoleksa ndaku nene ba réseaux sociaux ezo so mona ngoli susu oh ezo na kali susu aboyi na ko le loko siliki a pesa ka fan yanga na zo ba bato no so ba travailler na sila en tout cas bo sunga sila te bo sunga yete basungi nani parce que bosa musana bango ba osala bazo préparer bazo ketse ka bientôt bango bazo finga mama bango asali azwinda kuna etali bisote anzamba zolo kum parce que azali na chambre salon nzamba sungi pardon chambre salon nzamba sungi azwi ndako comment mama bino azwi ndako bino bokoleka na réseaux sociaux bino ba matalana bokomi ko finga belle vie. N'as-tu pas comprendre? Pour maman, on va finir. Maman, on va finir. Tout est la logique. Attends l'état. Si bah go là, bah zo finir, bah finir belle vie. Mais y'a go là, on a kangama qui na cachot. Asa qui na prison. Kaga belle vie au cas la patronne oh. Non constaté. Kaga yé. Bon sa belle vie, bah do côté pas bibisanga yé. Et sa belle vie t'es kangisa qui. Bazol bale que belle vie a sungaye pas abima na prison mais lelo ya ko le kana réseaux sociaux a fini belle vie et c'est maman la ba ko kuno na prison a mona na ki na ebite a mona na ki te maman ba mona na prison te kaka belle vie oyo la patronne oyo bino bozo finga azo sunga bino ya mutu nyonso oyo partager loko mutu nyonso tout alia mbongo belle vie lokola bozo finga ka belle vie ya boko tika la kana ba succès o bozanga nango ke ngala sala kombo oko tika la ka bongo boko senga biso ba leki pesa ngai pendant qu'il me t'aime, ma bébé, on a laquelle bango. Non, laquelle bango. Alors on a le bas, bokeba, yagola. Ozo kenda kwa nganga. Kisi oyo simba, okolia banana yomoko, okolia tata na yomoko, okolia milia minu na yomoko, munoko na yomoko, okolia batu na bino moko kuna, okosimba si la terre. Et au nom de Jésus. Aussi ma belle vie te. Pour belle vie, bozane famille te. La patronne, bozani kota tata, ni kota maman, ni au collègue à théâtre, et logo te. Voilà, merci beaucoup Dipine, Olobi Péatro. En tout cas, tu comme une souka émission Nabiso. En tout cas, merci beaucoup Nabalad Nabiso, Nababonné Nabiso. Nous continuer à lancer message, pour continuer à s'abonner, à liker, à partager ma émission et que sur Nabiso et que ça là. Et là, comme il y a malam penza ou tout ça qui est bon et là on a Dipine, tout ça l'émission Nabiso et l'équipe malam ou mingi n'habite ba mot de la fin, ce que ça n'a de Kamboba. Ça parce que tu commis déjà, moi elle a signalé déjà, tu commis la souka émission Nabiso. Voilà, merci. Famille Bota Mobimba. Tous les fans de Maman Belle-Vie, tous les fans de Dipine, en tout cas, vous consommez car film. Vous avez décidé de filmer ce qui est déjà qui toque. Alors, vous avez attendu Rolanda Bangote. Bisous, vous avez Msala, comme ça. Tala Dipine, tout est côté. Na finga rasouste. Na ola que ça bonga ke. Ma finga eza malamuti.
donc maman Belleville la patronne likolo akotika la kala likolo akotika okitati alors botika matalana so boza matalana na bino boza ngona ndenge na bino ya gola keba moi musapio okomo kokota ndoko ngana komba Belleville tous les fans akosala Belleville le côté akotika la kala bongo kala bilamba bizoba bilamba na bizoba zoba akotika la bongo pa kozala kala bongo. Voilà, moi, ma banque a ezali comme ça. Grâce à cette émission, Maman Julie, je t'aime beaucoup. Ok, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabino Bansoboana Kibiso du début jusqu'à la fin. En tout cas, gros bisous. Merci beaucoup à Montréal, Exo, les grands caméramans, les grands réalisateurs. Merci beaucoup à Jemima Ibele, merci beaucoup à tout le monde au Bolingaka Diva de la presse, Black Line de la presse en tout cas. Merci Nabino Nyonsong, Nabino Tokutani, à la prochaine. Voilà. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.